Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Ozali ebele pona kolanda KNB News ya moko na lelo nazali na esengo ya kopresente bino KNB News ya moko na lelo po bozali ebele na bamabota na bino popona na bino KNB pona koinforme bino. Grève à professeur à l'université et bandi moko lelo po balobi ke ba encore oyo basalaka kuna na bibwa l'état azali ko respecter na yango te yango bango basiliki ko banda lelo grève et bandi moko le kosila et banité pas détail to landa na élément oyo. Et bandi lelo mokolo ya jeudi 16 février 2023 grève oyo ya ba professeur ba université ba bandi yango lelo ba lobi ba kotika te po ezali illimité selon bango bazali ko revendiquer ba accord to pe ba rassemblement oyo basalaka na bibwa na gouvernement ya République démocratique du Congo ti lelo ezali respecté te ezali saboté selon ba analyse oyo basali ba moni ete gouvernement azali na ye na volonté te ya ko respecter ba accord oyo basinyaka kuna na bibwa na yango bango ba décider ko banda mokolo ya lelo jeudi ba sali na bango grève classe ezali te po na ba étudiant kino solution ekozwama wanande bazongeli kotangisa kasi soki ezali te bango nyonso baza na ndaku kino aseke l'état congolais akozwa solution na bango. Conflit entre ba dominicain na archidiocèse et comme makasi ba sango mibale et ba dominicain ba longoli bango po batonga liboso ya grotte ya Mama Maria batongi ba maison commerciale dossier ekomaki mulai makasi. Père Sébastien oyo azali kire ya Saint-Dominique azali bongo suspendi pe ba longoli na mikolo oyo bakoki na bango pe kobala ba détail to landa na reportage oyo. Dossier oyo e banda utakala entre archidiocèse de Kinshasa na ba dominicain ya limité e benda kambutu awa bakomaka tina tribunal na cardinal Fridolin ya Mbongo tina na yango ezalaka po ba dominicain ba commercialiser espace paroissial mingi eloko epesaki cardinal Kanda po batonga ba maison commerciale pembeni ya grotte ya Mama Maria na yango dossier oyo ezalaka ya kolandelama kasi kobanda mikolo oyo ba suspendre kire pe sango moko kuna na Saint-Dominique kaka na tina ya dossier yango ba sango bavandi na ndaku musala esili bango ezali na ordonnance oyo Fridolin Ambongo nde asine yango po basango oyo bavanda balongwe na bango na mikolo oyo soki pe esengeli babala na bango wana accord oyo ba pesi bango po bazali lisusu basango te kasi epesi pasi pe mawa komona basango oyo bazalaka modèle bakomi na bango lokola batu nyonso kolanda batu nyonso na ba comportement na bango tala ndenge babendani pe komiti na niveau ba misusu balongwa epesi pasi pe mawa. Oui. Bakongolais bapona na bango mayonnaise mayo po ezali supu ya ba Angelo. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya ba Angelo. Bitosco a éliminé une fois de plus comme Omesano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, mama, elenge mwasi, elenge mobali, tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Congo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché
partout au Kokutango, avec un partenaire idéologique toujours. Gouya Kitoko, Elengi na Munoko, Mokili Mobimba, et Sepela na Gouya Mayo. Spolia Tabakotumba, Sengelika mayonnaise mayo. Spolia Ngulu ya moto, Sengelika mayonnaise mayo. Makaya Bakalinga Kitoko, mayonnaise mayo. Anniversaire, mariage nayo. Et le nous sommes la mayonnaise mayo ko iko sangate. Beltexco asala kama sekite Beltexco mokonzi ya ba produit ya qualité botala ba memeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya ba angelu elenge wapi ekeyo oui ba frapper na République démocratique du Congo bakosila kate et katisi ngambo ekomi na ngambo ya ba boxeur elongwe pe ba politicien. Martin Bakole a frappé République à $100,000 akimi na mbango ya Angleterre. République démocratique du Congo oyo toyebite tobenga yango mboka ya ba frapper to pe ezali nini. Mutu nyonso soki azwi occasion kaka ya kofrape afrapaka na ye République démocratique du Congo po contrôle ya malonga ezalaka na yango te. Ezali kaka te ba politicien kasi ekomiti epai ya ba boxeur bazali ko frapper République démocratique du Congo. Tomonaki video eutai koleka weekend oyo boxeur congolais Martin Bakole azalaki kosenga azali na combat le 4 na Angleterre kasi ti lelo akangami awa na Kinshasa azali na moyen te ya kokende pona ko préparer ba combat na ye oyo azali na yango. Gouvernement lokola ayokaki ye a soutenir ye pona honneur ya République démocratique du Congo ba pesi mbongo. Tala ndenge Martin Bakole akei na mbangu ayebaki ke azali na ye na combat ata moko te. Ye asali kaka ba insistance pona a escroquer pays. Ko landela batu balandeli batu na Michael alobi ke azali na ye na combat moko te azali koyeba te Congolais nini oyo esengeli ye abunda na ye poti sikoyo ayebi na ye eloko te. Yoka Martin Bakole ndenge a expliqué. Combat, date à maintenir. Pas publier on a noté pour adversaire, les a pas pour nos adversaires. Bah tout le monde va zo kim. Après comment on a né na beta Tony Yoka. Tout le monde va zo kim. Tout le monde. Et puis vu position naza pour les adversaires fallait fédération y a un moment quoi poner là. Fédération poner là. Une fois beaucoup monde a que bah poner adversaire en demi, magamunion surtout budget tout. Beaucoup de monde qui va publier. Mais date entre ngai na équipe na promoteur na peut dire que date est pour les 4. Mais va publier dans noté pour publier ce que adversaire en demi dans noté. Michael entre qui obligé, va obligé. Ce qu'on a mis dans ba problème ba c'est que va écarter. Il fallait pas le kamuto ko ndima. De on ta yakimi ka boy combat. Ba force ka moto te. Moto ba force ka na kati ya box na ranking eza champion. Na champion so ki moto bimi challenger aux obligé ko bunana ye. Ndenge junior makabu baza obligé ko bunaka na badujak. Tokoloba nini foti oyo ezali ya gouvernement to pe ezali ya nani toyebite to pe sa foti epa ya nani poko mona makambo ya boye gouvernement plus de $100,000 bazali ko traiter yango en espèces tandis que ba banque ezali selon loi plus de $10,000 et koki kotambola na maboko te kasi Martin Bakole tango simbi kaka mbongo boye ye wana azongi nae ezali pasi pe mawa. Oui. Comportement ya basi oyo bazalaka oswani na mobali na ndako to pe likambo ya famille na yo obimisi yango libanda oke kobetela ba camarades to pe ba voisins. Est-ce que ezali normal? Likambo oyo etali comportement ya bana basi oyo babetelaka bakamaradi na bango masolo ya ndaku na ye epa na ye likambo nyonso oyo ekoleka na ndaku na ye il faut kaka aya kobetela kamaradi na ye akobeta bandane bandeli ti na suka akobomba ata likambo moko te ata
discuter na mobali na ye akokende mbangu il faut kaka abetela makopini na ye yango totunaki population eske ezali malamu kobeta masolo ya ndaku na yo epai ya camarade na yo to ezali mabe boyoka population ndenge ba réagir na micro ya KNB biso basi to patientaka soki patiente na ndako esimbite na bimi na ngola libanda soki toyokani bakoyeba yango te soki toyokani te ekobima libanda batumisi bakopeta so conseil ndenge ezala mais conseil ezala soki papa na mama boza na kati ya ndako boyokani te nde mone ebimaka libanda mais soki boyokani na bino en tout cas ezalaka nango na problème te bokoki koswana mpe suki nango na kati ya ndako mais mosusu bokoda na kati ya ndako boyokani te ti mpe koma libanda soki na koboma ndenge nini bongo te esi bapaster bango nde bango basumukaka te biso mbele tolingana na nzela paster azalaka te eza na biso mbele nde tokoyokana nde so toyokani mpe te topanzani eza bon oyebaka motu nini oyo koswane lisolo ya vi na yo na motu nini okoswa lisolo ya vi na yo te okutani na moninga moko boye omonaka bwa makanisi ndenge moko ntango ozopesa ye conseil mpo na libala na yo ye aza kotiola yo ntango okende bisa moninga mosusu yango nde esalaka baretour eloko ezalaka bongo yango wana mais ezalaka mpena problème ya grave te mais sango bimaka kaka na mosu omona esika nakende kosenga conseil na biso nakanisa aza motu malamu nakende epai ya baparent na ngai oyo tosololaka na ye tosengana ne bandembi bapilipili nakende biso likambo ya vi nango omona bango nde bapanzaka sango wana eza kosambwisa ndako na yo mobimba ezali kaka mobali te me na yo moko mama babanda komona oso valeur te mpo makambo ya ndako na nyonso eza libanda ntango okoleka omoni mama wana tala ndako na bango ezalaka boye eza nde mabe fo kobomba boswani na kati ya ndako obimi etili koloba so na motu te eza likambo ya ndako na bino eza likambo kaka bino mibale bodisikite esili nango eza likambo ekokobima libanda te lelo na basi ya bongo eza mabe likambo soki bodisikite na papa na kati ya ndako esoka kaka na kati ya ndako ezali te okomi kuna obandi koloba qu'importe quoi non tokoloba kaka boye na bandeko ya basi mama ya ndaku azalaka na secret il faut kobomba secret ya ndaku na yo pe kobomba mobali na yo makambu nyonso oyo ekoleka yo na mobali na yo kobetelaka kamaradi te keba akoya kopesa yo ba conseil ya mabe pona obomba libala pona ye a remplacer Kinshasa eleki partout oui. Mvula ebetaki mokolo ya mardi esali badega awa na Avenue Itaga moyen ya koleka ezali te badeta itolanda na reportage oyo tozali awa na commune ya Lingwala na Avenue Itaga kaka ndenge balobaka après la pluie vient le bon temps kasi mbula oyo ebetaki na mukolo ya mardi na nsima na yango nde ememi nde makambu ebele bino moko botala ndenge nzela oyo ekomi mai etondi lokola liziba ya Bethesda pe salite poto oyo wapi na ndenge ya kosakana te place kutu ya kotia lokolo ezali te boyoka population ndenge balobi nzela ebebi makasi babongisela biso nzela babongisela biso balabala Itaga ndenge ebeba babongisela biso mbula yango ezoya tokodinda na bandako prince emonana susu te nzela ebebi babongisa nzela bakonzi botalela biso balabala Itaga balabala munene bakonzi ebele balekanaka awa baamona te bobongisa nzela po ekoma boye uti kaka dire makadame eumeli tro batikala kosala réhabilitation nango te nde yango bambula loko ezobeta bamai ebanda kotelema nango babulu mike mutuka ezoleka moto ezoleka mutuka eleka nde etimolaka eza teke bato batimoli mpo ekoma boye te eumeli ngosa mpe bainane epi nzelo ebebi mpona gouvernement nga nalobi boye te mpona gouvernement nazo impose bango te na biso bon pe ba sala te mais problème est que conscience que ça là que place wana eumeli il s'agit par rapport à temps ba ke temps ya ça a fait ce que ba ya basala et ba mbula de ba bourgmestre ya commune ya Lingwala tala nonu likambu oyo ya Avenue Itaga
oya nanu kobongisa aveni oyo batiaki yo pona kosala musala kasi musala yango tozomona yango te bosoto na bosoto Kinshasa eleki partout oui. Jamais rata wanaka ni be TikTok ya mokona lelo yango yo to proposer les bino. Yo va na veni movenda, est-ce que yo za la venda? Ato va ni peut mener changer. Est-ce que vino yo changer? Tu es belle la vision. Na sera blanche ou ça sim blanche, c'est blanche au rainga. Alors ba ki a nous za ne blanche. OK, tambola na ba mi ba ni ba simba ba arme blanche. Bien. Basi bele kutu likola mabele ba osala mabe et pourtant baso bibisani mabele est-ce que biso to bela ba yoka bozalaki ebele mpona kolanda kani banyu za mokona lelo nazalaki na esengo ya kokutana bino na bandako mpona koinforme bino tokutani bongo mikolo ezali koya Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino